fanzo bila londele o e fanzo bila e fanzo bila londele o e fanzo bila o e fanzo bila londele e fanzo bila londele e fanzo bila e yo baby sane na sege o e fanzo bila e bolingwa binote iwa e fanzo bila o na yo penanga na lokota ona balabala olata la gomme jaune onikango la gomme jaune mona mobalo so tambo ya kana ntela na la gomme jaune au moins moyena la ndo mingite pona mutu mutu na comprendre yo eza mutu ndetinda ki yo batoma kasoso lotomo balaka kasoso lilako batoma kasoso lotomo balaka kasoso lilako ada tetu ada tetu allez tetu mai tetu oh tu mona kalo kongala ne makambo makela kalo kongala ne ba folo père de contrôle maya père de contrôle pour anim Erli Chike Vakimbangu TV et na mpe pasika moto bino tu bokinga ya mayo betaka thinking la place à rouge bon mon amaro Erli Chike Vakimbangu TV Erli Chike Vakimbangu TV beau s'abonner belle ballon d'or beau s'abonner balobi Jika la banque populaire beau s'abonner Freddy Matete échec 0 beau s'abonner. Merci à vous, le fidèle internaute de votre site Erline Chike Vakimbangu TV, votre émission vice-versa avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise, le chroniqueur culturel de la presse en ligne. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Je pense que vous êtes si nombreux de me suivre. Merci aussi à Dodo Vimpi Kimbangu. Lui, il est le chef. Lui, il est mon sponsor depuis Paris. Je vois aussi Joe Lili Atal en chair et en os qui est mon papa depuis Londres. Pourquoi pas Amigo Ngombo Motema et Olivier Ngombo Mokonzia, cette commune, le célèbre depuis Paris. Claire Bobou, la mignon garçon de Paris, le Babyface. Et pourquoi pas à mon vieux Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée depuis Paris, ainsi qu'à Jean Chamba Redo depuis Canada, ainsi qu'à son épouse. Elle, c'est qui? Elle, c'est Mami Chamba, la maman de Jimmy Salvatore. Je dis aussi un grand merci à Stani Chamba depuis Paris. Je suis là par rapport... L'actualité nous oblige. Bobby Kepegi Titan émission na bino. Donc je demande à vous, bateau tout bas fidèle internaute, tout vos alliés vraiment copier sanga courage et surtout Bobby Kepegi Titan, tu es un professionnel par rapport à l'émission nayo, l'émission vice versa osa aussi diffusé awa na Kimbangu TV. Beau s'abonner massivement, beau la Peggy Titan partout n'engo mesana kolanda ngai. Le lot par rapport il y a culture, nous avons toujours wana boebi que musique folklorique ezali parmi ba musique o ezalaka existaka na kati ya mboka na biso toza musique typique o ezali ba rumba ebetaka toza musique folklorique même aujourd'hui na otako le bango na ba émission précédente que folklorique que koti même na musique typique et comme que na ba chaque album il faut moins bonda ebeta. Donc aujourd'hui je serai pas seul, je pense que na Rosalana be à moi la maman ainsi que na Bandeko Bazana Simalanga au Bazali parmi compagnie Akaye. Je présente aussi sincère mes condoléances nanga na famille Agwepa, Thierry Agwepa, Kofi Olomide, Maman Rivana Londres, donc bateau tout au Bozana famille Agwepa au tu ko perdre mutumune na kati ya famille maman na bango mama ami. Oh, déjà Tolobi qui paie à son âme. Donc Toko Lukape, Toko Solana bien moi la maman parce que tu veux qu'à la période Moko Kofi Olomide le genre d'Yamboka a immortalisé do Camilo par rapport à Mbonda parce que rythme wana ils allaient rythme ya Suède. Donc on va essayer un peu de parler il y a ko sala petomoni bandeko misusu o bazana flocor mais ils ont vraiment natif na bangote mais tozana artiste féminine oyo depuis mimi mongo kenda artiste féminine o azur relève na ngazate donc bien moi la maman oh le loto kozanaï à qui aujourd'hui tokoluka to soigner à long et à large par rapport il y a musique folklorique déjà tozana be ya mona maman soki ba ko fungolanga caméra merci na bato tout bozali ko s'abonner na page parce que nga na zape parmi ba manager ou bazali ko manager ye ko promouvoir musique naie parce que ça la fierté il y a femmes africaines. Merci beaucoup na maman nabiso à Brazzaville au atalaki émission. Merci na Claudia Sassoui Kia parce que bah oui bah on peut baza toujours si ma bé à moi la maman. Merci na bande qu'on a bisopé au Bouza na Suède au Bouza na Genève au Bokomela qui par rapport il y a un spectacle au Bomonaki il y a bé à moi la maman. Donc déjà ni na bisi bino invité na ngamo kwa lo ezali et yewana
les qui donc Camilo Chika donc et pas Chika Zayaya et pas donc Camilo Azaleki donc Ezali et le remorque outil na famille. Et merci aussi à l'artiste Fali pour pas du cap parce qu'il passe à la fierté Yakouma Bangala. Déjà je dis bonjour Béamon la maman. Bonjour Peggy Titan. Bandeko bazako kolandao amo pona bango parce que bazo mona mikolo vraiment visibilité makasi. Donc olobi ke eloko yango ya bino o elala ki yo lingo la musango le bana na bato ba kotala ba chala chamba ba kotala yo ba Jean Chambare do bato mikolo bazo mona na réseaux sociaux makasi pour la promotion et surtout la musique na yo. Na pesi bango nyonso mbote na bino nyonso bato bolanda ngai moza ko aimer ba page na ngai. Na pesi bino mbote mingi na ningi bino nyonso mingi. Na ningi bino mingi nazozela kaka ba a réponse quoi pour nga poser ki bino situation na ngai ki bo soutenir ngai bo sunga ngai mais jusque là na ki ata peine mon côté nazozela ba peine na bino bo ipsanga ke be moi maman to che boy to lobi boy to sali boy bona boy comme ça poti siko nazoninga na bimsa lo mwana na nebimite na mpe na koti studio te pour na ozela bino. On a bino pour la dédicace, on a bino pour la qui vient de belé. Ils ont 10 titres. Alors on a 10 titres, on a oya lingi titre moko ezalaye à mon angai. Nazo zela bino la pesi sous temps. Sanza o octobre tier aussi là. Comme ça, ndé na koyeba okota studio pour na sala banzembo ngo. Nazo zela bino kaka. Bien moi la maman ebisa biso bandeko bazali kolanda biso musique folklorique ezali kola musique moto bengango richesse mboka parce que ezali musique à bancentre au batika mais tout monde qui ndeko na biso mabele elisi pe à son âme ala musaki ngo mwa mukemelelo yo azate to loba be moi la maman objectif to vision na ezani no lingi so la musasu si musique yango o bat bayebaki ke mabele elisi mutasimba ki yango parce que ça musique moko boye yo utako osala ngana émission lobaki ke za musique ya ndako na olinga bato bazokolanda na émission vice versa o meka kopesa mo éclaircissement ya vision pe musique ya Swede o bat ba lobaki za musique moko boye bata typique kutu bakomi kozwa yango be ya moi maman ko kolobani. Merci beaucoup Peggy Titan. Musique Nengo chuko bake mabele lisa tombola ki bien sûr mabele lisa sont à tombola ki en haut. Ozaki musique au batbe ke kufaki depuis ba Yoto Star depuis ba Shiga mais tout monde qui moi mabele lisa est vraiment azungisi yango makasi. Personnellement ya na ngai mabele lisa a tombola ki en haut parce que ba Shiga ba donc Camilo ba tunyo sona ba kenda poto ba saka ira moko grave. Tant bango ba ke poto fa ki bazonga. Mais ba ndima on kotika na poto OK poto ba beza mboko ekunda ka musicien yango ya zo relève wana atombola ki en vraiment ezaki fierté de soutenir ki pe parce que atombola ki en et puis nga na vision nga na tala ki ngamino eloko eza ya biso moko e uta na ndako na biso na kotika on ka bon te pour moi eza des styles mabeli sa beta ka traditionnel biso tozo beta modernisé donc yango no mona baite il faut style ya biso elali ngai na tombola on aza beta na ba concert bani mais na mande ko zo pena ligue des opé relève na yango moni pe bazo lukelo moi makambo ba kibinda te kotanga kibinda te kibinda za dans sa Swede et fanzobila kibinda ko eza kotakine donc muto yo amelanga batu donc so ba pesi bino mbongo na maninga yo kamato sai nini giu ekomi ayo donc eza ne kibinda yo kotangela nga kibinda te po kibinda za te apa bayemba banda bayemba banze mwana kibinda ti lo banze musuni bayemba onje babima na caché na bino na Swede mais si konga na so ebisa yo ke na ngina expliquer obo omoni soki olobi likambu ya orchestre oyo ezalaka peme na maya makelele mbonda oyo babetaka peme na maya makelele eza insulte te mpe eza injure te olobi ya solo même na bible na psaume 1 bayebisi biso ozala lokola nzete oyo baloni pempe na ebale po kasa nango ata mokolo moko te kosala nini ekokauka lere nyonso ebanda kotaka mbuma swede ezalaka pembe na mai makelele efanzobila swede mbunda wana oyo bamongo wana te euta nde wana donc ntango yo olobi ke mbunda mai ya makelele mbunda moko ezalaka mai c'est-à-dire oyebisi bato mpena vrai sens nango po yo za ignorant oyebi te tellement otanga te oyebi pe kokomata kombo na te oyebi pe ata kokomelo kota contrat oyebi kosala te yango yo kanisi kozofinga or kolobi nde ya solo mbonda oyo efanzobila oyo ka swede za danse efanzobila swede za kombo orchestre te za ne danse efanzobila olingi na kota swede na ya kobima kuna
olingi na kota Swede Swede na ya kobima kuna même zaiko azwaka ngo Swede siko tellement batu comme wana ya danse Swede nde batu toke Swede nde tikala Swede mais comme nango za efanzobila c'est-à-dire ebanda na mai ebanda kota mai. Honorable Zakari Baba Baswe, respect. Honorable Serge Kaimbe, respect. Pour les Mukendi, bangonyo so bazai kwa la émission. Papa Bolowa Bonza kwa personnel. Bangonyo so bazai kwa sa émission ya mbonda oyo na lopango na biso avenue Salon numéro 5 Bandal Makelele. Bazai fait émission on a donc comme un petit poto à conférence de presse. Basa conférence de presse ah ouais na CNC place tozali. Les donc comme l'autre poto. Donc bazai ko yande kuna bango nyoso bavani na ndako bazozia donc kamina na mukapo basa l'émission pour leur bayi ba chroniqueur. Na ndenga mabete. Les on dirait c'est comme sozo attaquer bateau pour na balobi ke bouti na se ya mai, ndé na moni on dirait c'est comme sur lingo d'écrire histoire, il y a Swede histoire, il y a musique folklorique parce que plutôt le benga ngo kaka Swede musique ya mboka. Na habité ndenge lobeli na contexte yo lobeli ezali na contexte ozali ko kozongisa bandeko ya kibina na nzela pona bango bazwa eloko eza ya bango te donc inaye ko attaquer bango te naye ko expliquer nde po bato ba habité Swede ebanda kota mai epe ezanga kota mai epe ekotika kaka kote wana po côté wana nde il faut zapemela na mai te po bota mbumati et yo so mona penda kasa na nzete na désert eboti mbuma jamais kasa on se kosa nini ekokawoka c'est-à-dire le ko na ba oki ba nouveauté te moye pe ba yemba ezate ba ko yemba ka be ya mwana mama do bazo yembanga tango zo yemba be ya mwana mozo c'est la promotion ko yemba ozo yembela kanga tango zo yemba Beatika Bizeti eza donc Camilo teza yana biso mal comme Justin monsieur Seguin yenda sa kanze moi tellement akufa pe à son âme papa ya valé monsieur na muso soir tango ba nazai mo amuke bazo bondelanga makasi nazai mo fini ke bazo bondelanga ne ya sa kanze mwana Beatika Bizeti be ya mwana ya mama Beatika Bizeti ezaki nze momo bazo bondelanga siko yo betaka ngo oyeba ta original nango te oyeba ta mutasaka te oyeba ta source nango te oyebi te po zala te pele musu ba bota wote mabe il paraît-il que ba maman na bino bazaki mapasa maman qui chasse na maman ezaki c'est comme si bazaki mapasa ça le maman nanga azali pasa azaki lipasa pe asona makufa lipasa ne azali maman qui chasse makala nde je azaki chanteuse nande konaye bango nde babanda mbonda wana tango bazobeta mbonda na ndaku bazobeta bazoyemba banzembo wana nde bayaya bazwi mbonda wana basali nini babandi kobeta ngo nde babimisi yango na kitambo ezaki arumbaya na odeon na kitambo ezaka mbonda nite mutu amema mbonda wana na kitambo ezaka yo to star pe asonami ye nde amema ye kozwa donc Camilo ake kuna biso na donc Camilo toke kokolisa ngo na kitambo mais euta kitambo te muta kitambo moko et puis bino ba chroniquer aloko na osenga bino bosaka ba recherche boyo bakalika muka ate po kutu ba te sala recherche kende koluka sika source ali po oyeba source ali kampo oyeba yozo bakaonya aza chroniqueur ne grandi a kitambo mbondane bana kitambo bana mukoni yo ebida te bandaka jamais po date mbondane bandanga na sa na soki na 3e primaire mbondane bandaka ngaso na 3e primaire siko yo za mona mke bandaka yo zalaka lundi moi na tanga kuma bato msutene baza me ba mbonda bakuma ba grand patron baza ko me ba mbonda Swede wana ya José Monzombe mutaki président liboso ya Swede na kitambo ya José Monzombe pe asonam na kipena saisa inde kona biso saisa pe on dirait azaki pena wana azaki mwana muke ye moko ayebi rôle na ini ezaki na kata na linga pe ko yepe to mona mingi bonyo même façon na e azakati le na makila ya Swede na kasi pourtant bango ba okola na nde Swede ke kitambo ti tant ça c'est ba okola nde Swede ke kitambo ti et ke kitambo nyo surtout te mais donc Camilo akelongo yo to star ay ko zoye ba ke kuna José Monzombe a commis président donc Camilo donc ya wana soki na ngina lwa soki mabele elisi azaki pembe na mai au moins mai nde bota ke do kwa kitoko mabele elisi pembe na mai kuna na grand monde na likola boato bazo saba ba composer banzembo na bango parce que pesa inspiration bien na kata mai mais yo za na désert yo ko mbona mo za pembe na mai mais oui mbona foza pembe na mai po ebota kambuma yo za na désert yo oyembaka obika kana biso siko soki nga na beti mabele lisa beti babengi na yo to beta siko yo beta nzembo nani ezate kanga madi nga na obeta banzembo na nga mabele lisa obeta banzembo na siko yo oza wapi
ozana mosano kozwa nzembo ezalaki o baloli o tsheba komba batu non sala o ya yo composer soko composer te basomba mais biso somba te biso composer biso moko mikolo na zo manzemo mikolo na ngina misanzemo moko mokili mabe est-ce que vous avez plaisir na batbazo landao na Erline Chikeva Kimbangu TV émission vice versa ozongisa biso nga ngozongisa biso na ba époque ya kalapo ba mona ke be ya mwana maman malgré que aux relève parce que mtu na minute totiage artiste folklorique azate na Kinshasa ozayi yo moko donc na minute ozongisa na na bato o bayeba ki swede o bayeba ki shiga o bayeba ki donc Camilo peut-être comme na étape mo parce que émission eza moi moulai parce que eza na bablo comme tout ko immortaliser o artiste musicien msupe ba immortaliser be pas na bino déjà au petit moi exemple ya bien ndenge ba journaliste ba na ko ya na bi ke besoin na référence pesa siko bato elengi bayeba ke be ya mwana mama wa koya wa komata na puissance ndenge sœur nanga mami lela lobi ke na monaki donc eloko okosala na sepeli nango donc to batisa be ya mwana mama bat bayoka yo quelques minutes et puis tozonga le tozaka na mituna pona la kisabatu ke e banana ndoko so banzemo mususu bango babaki bayebi yango te semi e fanzo bilalo ndelo e fanzo bilae e fanzo bila dondele o e fanzo bila o e fanzo bila dondele e fanzo bila dondele e fanzo bila e yo baby sane na sege o e fanzo bila e bolingwa binote iwa e fanzo bila o e fanzo bila dondele o e fanzo bila o e fanzo bila dondele o e fanzo bila o ula lango jisanga o e fanzo bila e baninga binywe mya biese o e fanzo bila o e fanzo bila londele o e fanzo bila o e fanzo bila londele o e fanzo bila e okinze mona embi de mutu ayebi nze ayebi musique o ayebi kenze mo apena so les a e fanzo bila Lengi bea mwana mama eza eloko mususu to monaki otaki ko sala milulu mo otaki ko lekana ozo incarner mingi miliabel ozo incarner na nini na spectacle tozo mona ndenge zalaka kala ba miliabel soka za na scène ye moko akoyi ko pesa bato elengi et surtout oza makasi pe na mabina na ebite to ba peka ke apa koyemba mabina peka neza ke no do ba swede uta peka epai na bino ozo ko s'adapter na ndenge nini parce que to mona vraiment ke côté wana vraiment ya ko bato koyi ko telemisa même bakonzi mukomsu na epsa okina âge à 8 ans abeti masiki na yake pa mama nanga abeti masiki pour maman ça ça bato et tant to banke abeti masiki na yake pa mama nanga au moins kani ba mike babina ba je ba mike basala kana abeti amoninga bi mwana wa ibo bina mwana oyeba obina makasi na 8 ans na no sa ko fait pas abeti wana ya bilonda nde muto azalaki na so na bossa était na rappeler moi mike makasi déjà un esprit à musique déjà oui. de le bas âge parce que les arabes sont au monde à Ebiko Yemba mais Kobina moi mon boulot mais tout le monde a causé s'adapter facilement même tout le monde Billy nous déjà ça dit que les cas tout le monde mandenge au télémi aux obina on a dit que ça ko incarner n'est pas miliabel malgré ba coli mais c'est comme si oye vraiment na le follow tenga kobina ezala ngo ya makila parce que au moniteur nga za moi mke na zone nga kobina na ba koyimba na sina émission émission moko oui mukomsu ya nga mobali baby son o mutabanda makaba nzembo yo a ABC viela smida lobi te las kolaksa be makama obina te be azwa mama omone mama bina ka ndenge be bina alors soki akoti na makama obina otanga classe te OK biso to ninga tanga poto chaka e lokwa espoir famille na biso to ninga tanga po na ninga be am so fa ko mata ministre un jour na mboko ya na biso baby sonda kata kango mais siko eloko so eza jean la kata makila lokola beau fils na ngai ordre national Franck Ilanga loba ayebisa nièce na ngai Pierrette Kebo alobi Pierrette Bongala yeba ke ezali na 100 eza na libu mère yango mère asani ni akangi kongi te ngo bakanga ngo te seni ni ebimi lokwa mai bakanga mai te mai bakanga te donc kobina eza vraiment ngai na famille mobimba na yeba ikoyemba te na yeba nde kobina ngamba lakisanga koyemba mais kobina deux fois te au moins na ba répétition yango ya quand même ba danseuse wana
babina kala babina kala bango menga mo na lenga mo na kota eza kobina koyemba nyonso eza ya biso so biso ke na bina tita lelo nga mona osala animation concert mo mwana na osala animation na osala ngo kitoko correct si na osala animation na obina nyonso ngai moko donc eza eloko ya son yango nomoni avant osala orchestre il faut sala nzembo avant sala groupe na yo il faut sala nzembo yo so mona fali pupa ya nzembo ya quartier latin jamais yo so mona faire école ya nzembo ya nani ya Werason jamais yo so mona alongwa wa saka mbwa wa alongwa pa jibe mpiana ayema nzembo jibe mpiana na concert jamais. Donc il faut y a moko yo sikoyo olobi ke orchestre naza orchestre na ebika matama minene na ebi yo zo finga shiga tangi sibana. Est-ce qu'on dirait problème les abinona dudu? Te biso toi la problème na mututé mais yo ndo zo finga bi mbonda ozoyemba pe banzembo oya ngai mais yo zoyemba ozomba ke mbonda sama même mbonda utina sama inde ozo moi en plein on a bat ba ebi yo. Yo en plein on a pas bat baby on a jamais na oteka lupango na biso ou bien lupango na ngo bien ni po na sa nini non ça na ote que na tika bato libanda na tiki famille libanda pour soit disant na kende poto soit disant non ça na ote na oteka ngote. Merci bien moi maman je pense que bat bazo landa biso to komi na kati ya étape oyo je pense que Koffi Olomide azali grand frère na yo oboza na relation malamu ndenga immortalisaka grand prêtre nani Don Camilo nanzembo emanali la chiga Don Camilo d'abord lelo souvenir ni bozara nango pour na Koffi Olomide na famille na bino nazara na souvenir à Koffi Olomide pour na Don Camilo tant Don Camilo azali malade makasi ndeko nanga moko mbali modogo azara ovana na bandala même ko na mona ke soutenir ebite so azana poto so azana awa agenda ko ebisa Koffi atindaka ye akobenganga pour tokende pour on a problème de santé à mbongo à hôpital mais les jours où ils ont rendez-vous pour tokende les jours où donc Camilo père akufaka tant modogo aki na ndako pa ko ngai akuti pe tozolela donc Camilo akufi lokola King Kester Emene a paix à son âme et écoute a contribué à mingi na malade donc Camilo azao pesa mbongo parce que c'était prévu ba voyager sur na Camilo na février wana bazonga poto mais et ko sala ke malgré mbongo azao pesa mais et permettait que donc Camilo abika yango wana tant donc Camilo akufi King azaki quitté akene déjà poto mais ba mise bazaki belé mais à part ba matone naza habitude obenge matone pour comment na mesana ngo à part bango à part ba mise mso monene ti ba pepe kana monaka nani Koffi ayaka na matanga donc Camilo donc na mona lo ba mama ba bembebele ayaka te ba lo ba bongo mais oya donc Camilo na monaka ye ayaka. Et puis après on a aiko immortaliser sous nzembo asalaka. Et ça la biso bien makasi. Et ça la bien biso bien ma pour ayembaka ngona ibodo. Nzembo ezaki ibodo. Ya nzembo ibodo. Eza ibodo. Okoye ko sela batute basi référence nzembo ngo Koffi asalaka. Kosu ezo déranger. Oui bikanze mwana asaki ngo nalela donc Camilo donc on moni que nzembo na tango yembaki yango et c'est pesa kabiso bokamo ape boyebaka tene te toyebaka te le babimisi nzembo nde baye kobenga biso Koffi ayembi Camilo esaka biso kitoko yaya pour quand même so boki neti Koffi azabwe lelo soki ya Koffi bato nyonso babosani kitoko te neti pe immortaliser pe musique o ya bino ya c'est ça ayembi yango pe na yembaka pe na ibodo maga ayembaka yango na façon mosusu mais yo moko nkolo nzembo yebi ke eza ibodo yembela biso ngo te bien te mungu nanga ezosa bien te moi ezokani na bakosokoso ata répétition lelo kutu tikaka bana basala po mungu okini nazokosola donc yango esalaka biso bien mais ntango nayoki ke mama ami akufi nanamuki na ntongo nafungoli telefone nanga namoni message mama ami akufi vraiment esalaki nga mpe mpasi koperdre mama eza mpasi
Maman atasa komi koko, atasa komi nini nga na bungisa maman. Eza passe surtout maman ou a soutenu kayo, surtout maman ou a inspiré kayo. Eza passe donc na pesi ba condoléances dans la famille yonso ya Koffi Olomide, la famille à maman yonso, mes condoléances vraiment paix à son âme et courage na ba obatikani. Bien, maman a dit que vous avez bien été commis. Déjà, nous tendons vers la fin de notre émission. Est-ce que tu peux nous dire, parce que Bandeko et Belé Bazali, Libanda et Mboka, Misupe Bazali, Koya, Bakoy, ko retrouver yo Ndengenini. Place na yo à répétition. Puis déjà, bien sûr, déjà, bazo mon déjà na bakata ba Instagram, ndenge des choses ali ko booster déjà na kati internet. Siko Bandeko oyo bakoya Kishasa, bakoy ko mona wa puis bien moi la maman zali ko s'organiser ndenge nini. Vision za ndenge ni bien moi la maman za ko préparer et loko nini. Avant tout zape Bandeko ba na sima, so bakoy ko sel la biso ko pesa bango pe accord parce que baza ba o ba accompagner kayo yo mo ngonga za bien te. Yo vika émission za vice versa to zo lobe la musique folklorique. Le bana on a ba bato tout bazo sepelano mikolo na kati internet. Ngai se on va retrouver ngai be ya mwana maman Béatrice ba otontobu numéro na ngai ya téléphone ezali 089 ata pona ba conseil 88 20 351 089 88 20 351 na vandaka na Bandal avenue Salongo numéro 5 Bandal Makelele côté à boulangerie Tola côté à maison à quartier quoi la police est zawana derrière école Kosbaki na zawana na sala ka répétition na na CNCI place batunyon so ya Bandal baleka ba mission so Bandal baleka na CNCI ko sala animation répétition na bango côté hôtel Salama soko kiti na kin marché Chibangu tout hôtel Salama ba olaksayo au moins na CNCI banderont les ana bien moi maman chaque vendredi répétition na 14h les places dans sa répétition alors nazo senga toujours soutien balobi musapi moko ko sukola jamais longi faut à la 5 pour ce que longi bien ngai naza maman éducative nalingaka polémique te nalingaka sonate nalingaka finga te alors nalingaka ngane na éducaka masse rôle nangezali naza na ONG on a éducaka ba jeune fille on a éducaka ba jeune garçon même na répétition na soko yo mona jeune garçon soka lati pantalon ekita na masoko na ibsaka etombolela mbana on atala soki pantalon eza kokita pour la saka leçon na obenga na mais ça fashion teza fashion mais ba fashion même so batango bien te muso la tango na mipende ngapi na net pantalon na teza fashion eza fashion mais jamais on a leçon na au moins on te fashion eza style fashion eza style mais ça te faut la saka batu leçon na yo non non ngana za maman o etikaka batu mutu nyonso o ayebi be ya mona maman Jacob ça que moi soit na raté maman et à son a fini il était ton dimité les nations na raté na ngai kana na rééduquer un peu mutu aleka ki ko babiloba loba na c'est que mbonda e banda na mai ya makelele et répéta rapé coulisses na mai ya makelele mabele lisipe amanda na mai ya fleuve donc esika oyo soko loni nzete ko bota mbuma noti yokani donc polémique là-bas dawana malobolo beli kibinda ayo kayo ke bonda euta na mai donc mai eza place inspiration to moni ozayo moko to soko ko présenter biso bandeko ozali na bona sima ba accompagner kayo yo mto ko pesa maloba yo mto ko représenter bango na bato ba kolanda biso na mokili mobimba partout dans le monde bandeko à Canada bandeko à Suisse bandeko à Genève ainsi que na Paris Erli Chikeva Kimbangu TV na mobali na Dodo Vimpi pe bazolanda biso Kimbangu bana ya Finlande pe bazolanda yo bana ya nini mboka o ba otaki ko benganga de Australie pe bango pe batalaki ba biloko na donc bato ya Paris bato ya Belgique na sûr que mbonda eza eloko mo ina persité pe mabea bandeko belé ya bandalungwa na ya kitambo ba ebi o ba ko retrouver na vidéo o soko ko présenter biso bandeko yena ba nazo présenter David babenga kayemi Ngolia na ndenga scène connaisa Gloria Gloria David mais babenga kayemi David aza chanteur oyo aza nsima na ngai eza Sam
amipesa kombo moko tellement aza fanatique a Fally tonton Fally bana classe na bango babengaka ye tonton Fally aza drummer et puis aza animateur abwakaka asalaka animation et puis aza drummer abetaka drum vraiment kosisa biso na mwa sentiment ya mbonda mpona mama mongongo eza bien soki kosala mwa a cappella na bachar internet bayimboka bakolanda biso bisika nyonso. Merci napesi mbote na batutu bazolanda biso na niveau ya internet ya Peggy Titan. Na saluer batutu bazolanda biso na niveau ya Mikilia Lebo Mimi Orange. Napesi bambote mingi ba bonne soutien na sima ya mwana mama pour retrouver biloko malamu po yaza na biloko malamu ndenge kaka ye moko mokonzi alobaka aza motema malamu aza moto asolaka bien na biso tozangaka oyo tolingaka te donc epusenga te nakende place mosusu yango nasepelisa bino mwana loyembo totumona kalokonga wane makambo makelaka lokonga na wane bafolo inunganunga na etikaki lokole iye banunga yo kamelo asuki wana. Merci beaucoup tobetele mwa maboko alandi habité ndeko animateur na monde ndé abino za famille parce que pe azapeka na famille moko na monde moi famille donc courage na habité ndeko bi ba bien avec tonton Fally ada drummer animateur il est drummer te la monde drummer sima parce que tu as la place à répétition ce qui au peut ça peu moins chance moi animation na pe ba la émission yo na ça l'animation na ya c'est moi kabongo na tonton Fally ba animation c'est belé mbote mingi na vena ngazolanda nga mettre eza nde na mbonda eza tozosola lisolo ya floko langi na biso kutu eza nga za misambonda ya langi na bino pe ezali animation langi na biso ya ngala osala langi na biso bon mbote mingi ebele na mettre jo c'est pas africain vena nga mundele aza kuna bola c'est pour être mécanicien ya de na tiki otema véro chez les paradis quoi balobi motema vebi Vince bon batoma kasoso lotomo balaka kasoso lilako batoma kasoso lotomo balaka kasoso lilako ada tetu ada tetu allez tetu mai tetu mai bana kitambo batetuma tetu mai bana ya Paris batetuma tetu mai onyangonye wana kriya ya kibindate bo tobedere mwa bino za ya famille merci na batutu bolandi biso tokotikela un mot de la fin na be mwana mama na sûr que alobi nyonso ato bosani nyonso te merci na bino batu bozolanda émission vice versa ya Peggy Titan ngai pa na ngeza ki professionnalisme donc be mwana mama tozo soutenir ye bato nyonso o bolingi be mwana mama bo aimer page be mwana mama officiel donc bo aimer page mona nyonso donc bande kona biso ezaka bangala te ba swahili bane bato nyonso bolingi musique folklorique tous en a besoin pe donc ndenge batachana course bana typique dans la minute oyo be amona mama zaye moko na terrain do populser vraiment musique et folklore et keneli boso be amona mama le monde de la fin na bato balandi yo elo na ngala baka na pesi bino mbote mingi na ninga bino na fin ya mois octobre oyo nazobeta musique en plein air awa ka liboso ya esika na répétaka na obeta wana na sengi na batebele baya o bazana Kishasa pe ba o ba uta poto pe ozala en octobre baya au mona be ya mama nenga betaka et puis anniversaire na ngai le 12 octobre mkola lundi et anniversaire na ngai donc so ozana cadeau ozana nini ata mbota pamba na Facebook et ça la moi bien les sous na ngina pesa pe mbote na ba o baza ba fan na ngai mbote na Fleur Imbula oyo aza mongo joueur ya Léopard oyebi petit Mbula ndenge abetaka wana aza bebe na nga donc napesi mbote na famille ekala nyonso napesi mbote bongo na Luis Jema Massar napesi mbote na Achille Bonzumbu napesi mbote na Shiga Godé Longama napesi mbote na Isabelle Mulolo Is Force Leti Yoka mama na Fanny Tshisekedi na pesi mbote mwasi nzamba
esa biloko nyonso alukaka na mokili leti yoka donc napesi mbote na David Ilunga napesi mbote na Papi Okata napesi mbote na Fikris Bongole les mannequins les beaux gars napesi mbote basé belé donc so mina manopesa mbote ozozanga ba soutien na baleki no ya sinki na fallait pour passer le bazaye ba femme kapa on dirait mikolo na sur bazotala on internet on dirait na nos soutien na bango te parce que on ba baleki no ya ndako Pour minute déjà au Kibinde comment ça là il faut bango ba prêter au secours ba prêter au main fort. Bon na invité c'est Léo. To kana na oti to zarano bien to solano bien très bien. Falipe to sona na petit na ngai leki na ngai. Na bengo petit na ngo kitiote mena nenga âge. Donc na invité so na lo manini. Na zangale msusu na beta musique boile msusu accompagnateur na ngana na yete mais ça nani sa Zakalo aiko betelanga pour habiter na sa grande sœur na donc mais nazo comprendre te fali so kazo lukani ni invité bon moi na raté na kitamo yango bazo ba kitamo mono te pa bango po ba soutenir na kitamo na yo mona banda ko soutenir mona kitamo yo so mona sai sai pena ko soutenir mona banda non jamais salama moi na kitamo a soutenir mona kitamo moi na njili a soutenir mona njili moi na lemba a soutenir mona lemba mais bino bana banda trop formaté boité boya ko soutenir nga eloko ya biso bana bandal bana kitamba ko mobetela ngoto po bino boninga ko kene ko soutenir bango na yo penanga na lokota ona balabala olata la goma jaune onikango la goma jaune mona mobalo zo tambo ya kala ntela na la goma jaune onikango pe na lokota na commission musicien na MC Shiga nga bizwaye musicien okoma ko finga nanga na Shiga po oyebana po okekota bana kitambo eza mawana pasi mawa ozolata pe na la goma jaune au moins moi na lando mingite po na mutu mutu à comprendre yo eza mutu ndetinda ki yo mais na limbisi po nga limbisa ka batu naza mama social na onsenga bana bandalungwa bo soutenir nga fali pour passer les yo scram balobi soki comme non na bandal te okosala succès te jamais mobutu le pango na bandal mutu so emi na kimbondo mutu nyonso asala succès fale kana na bandal donc bandal ne source ya ba président bandal ne source ya ba musicien bandal ne source ya bato basaka théâtre la di esobe bangwana balungwa njile aya bandal po bike bandal ne esika succès ala donc babi bandal séparé ya wana na osenga un leader qui sombe tuchumani talaka yo leader talaka yo talaka yo donc na osenga vraiment soutien makasi na biso nyonso na CPCP Didier Pambia mbote belé talaka Didier Pambia babio mokonza mbinza Eric Nami mokonza mbinza Junior Makelele Marcus Lokondo na pesi bino nyonso mbote soutien total na bana bandale c'est Léo to bosolaka bien na mère na yo bosolaka très bien obi que toi na lié en famille to solaka no très bien très bien bon les années et ça le côté mbote mingi na mokonzi na Yves Swal mbote mingi na mama tilapia na monga fula safi kandolo balobi mama tilapia bota pa mapamba mbote la bato ebele CG Boji mbote belé na pesi pe mbote na correct major Mushiri na pesi mbote na Laurent Batumona na pesi mbote na Nadege Longama na pesi nani omoni bokechu premier ndenga zana soka yoki yo muto matamo zo banga ko beta omoni bokechu soka yoki kaka yo zo mankenga te eza pona bon te po ate ayebi bokechu so koma de lo musicien ndenga za ezanga si ngai nde na banga te bozwa yaibo aza na talent aza présent pe aza mwana malamu aza très reconnaissant donc soka yoki muto azo manquer muto aswede akoki ko dévorer yo donc mbote mingi na bokechu premier talaka Ezabe du Nord ya Laurent Sokoko bino nyonso na pesi bino mbote bosala fan club bebe ya mwana mama aza ndeko na tango wana yo bokechu betaka musique nga na soutenaka osiko nga pe na ko beta yo pe soutenir nga na yebi ke yo so soutenir nga isimbi
eza biloko bana Congo, j'aime les Congo, nous aimons les Congo. Wana eza ni na biso tolobaka. Merci bye na ningi bino mingi. Na pesi mama Denise Nyake Rombo. To yebi ke mama Denise pesa ovana la sumbi. Na biso banda nde makamo mama Denise Nyake ozova na kana sumbi na biso bandalu nde makamo mama Denise oyo be ya mwana mama Mida Chatir yo moko ye bien mama Mida Chatir oyo be ya na yo oyo motema yo yebi moye to lo bango boye ezate yo yebi motema pasi mama Mida Mambote Bele mama Boboto mama social Élysée Ndomba Élysée Chovu na Londres mama Antoinette Sassou mama Poto Galo oyo mwana oyo be ya mwana mama azaka muke yo ebi ningo za omema ye mama Antoinette yo za omema ngata on azaka mwa muke tala kaka yo donc be ya oyo sommet aoluka te mais aoluka nde bo sunga po musique ebongaka soutien mais pour na sommet na sina koma place nga na kotaka yo kota te merci beaucoup Sarah Major Mouchili Emmanuel Macron Tokomi na suka merci émission na bino vice versa nyonso elobami donc lolo tozaki na moi sujet moko zaki important par rapport lolo moi polémique musique flocor ce de utawapi pe tolobeli Kofi Olomide ndenge nini vraiment a zongisaki souhaité pesaki bango vraiment honneur bah donc Camilo bien moi la maman expliqué biso ezaki bodo donc tous ma précision mon clair donc paix à son âme une fois de plus na maman na biso maman ami pe Kofi Olomide on est de cœur avec vous à Guada le vieux Rambo Quadra Koraman Mokondi merci Naya Dodo Vampi il y a Dodo Vimpi Kimbangu n'a pas sur ton sponsor nanga producteur nanga il y a Dodo Vimpi Kimbangu depuis Paris pourquoi pas maman sociale Erline Chikeva Kimbangu. Un grand merci aussi à mon papa Jolili Atal en chair et annonce. Mon papa Arsène Matondo depuis Canada. Balbi Nabosanité Jean Chambaré de Chalet Chambre l'appellation bien contrôlée. Tokotel Mikozali Koyabo a toujours branché na chaîne Nabiso Kimbangu TV. Bye, c'était la Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Je vous aime bien. Merci, bye.